na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani ya bino nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant.
Tabandela. Lamba lamba lokombo shato ekila lokombo la papa lona dolani makololo. Nzambe tata papa Simo Kimbangu nkolo Yesu. Papa Simo Kimbangu kianga ninyo makololo papa lusaka lusaka lusaka. Papa shota kilocho ate ndoko dikambo yo akatenyishe hutilo kawunyala ki ambo yuto shawolo wa shomata dikona dashonjuko wandola le sambola ki itala lombelo. Papa lusaka tondo tambuko lombe di manyelo neda hatuku kiteka tola tondo ka kiye mena la washo mboka la atui kanyia kenda kenda mbika mila papa hakongenya ngenya mbako senga senga se shatu yekelo umbucho utodimania anache uyela ati adi holine papa teta ko tutumba nyanya otushanga njika seka sisi na kutoambo tumba la kambo ya humba tukimanya lumula kinde papa lulushiro nelelo kushuka ndula utulamika ngelu tu umvuche bibe mba himo hekirambi mala tondoka kiso papa lo chande mayele uto halote nzambi halote uto lo chande mayele unyoka ya lunyo wakindi awuya indotekete malunyo andika ya la awuya yikila keneka indota tambuka tambula matambucha dashindo hanja nyumu ya kiso dishilungu kushoka andula anja wutunduki imaki papa jaki lanja papa lusaka undimanya dimono mbikuliki uchewa kamba koto sake koya kimi kuemba halete wanaye wembi yaka keneka lona la nyaye papa utusha keneka mbuto longosola utoayo futa mukuwili chande utushi chave lolo ki kake kalombaso la limba wakinyu mema akana kanyu njala kapanda liso tambolomba ki lokamba Jerusalem ngelo kumalulu ngomalanya papa aya ndoville said tambolomba ki lanja wotondo situlu este papa jaki tambolomba ki latia dingumba de danyu makololo lenele dingumba che papa jaki etate lokasonde kome lokaya elanya aye ki kalomba so lokombushatu yekila
lokumbula papa lona ndola nyuma kolo lo papa simo kimbangu kyanga nyalomba sa kambuche. Amen. Na nkombo ya tata mwana pe tata molimo santu tokofongola mokanda ya tata nzambe tokotanga na mokanda na Deutéronome chapitre 5 verset 1 à 21. Deutéronome chapitre 5 verset 1 à 21. Nde tokosala enchaînement na 12 préceptes de notre chère Église. Nde soki tozwi na mokanda na Deutéronome chapitre 5 verset 1 à 21 tokotanga na nkombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Moto ya mokanda elobi mibeko zomi. Moïse abengisaki bato nyonso ya Israel mpe alobaki na bango boye: bato ya Israel, boyoka mibeko nyonso oyo nazali kopesa na bino lelo, boyekola yango mpe bosalela yango. Yawe nzambe na biso asalaki boyokani na biso na ngomba ya Horeb. Asalaki yango bobele na bakoko na biso te, kasi asalaki yango na biso nyonso oyo tozali nanu na bomoi awa lelo. Na ngomba Yawe alobaki na bino na kati na moto, bozalaki kotalana na ye. Na tango wana ngai nazalaki na kati Yawe epai pe bino epai. Nazalaki koyebisa bino makambo ye azalaki koloba, pamba te bozalaki kobanga moto mpe bokokaki komata na ngomba te. Yawe alobaki boye: ngai nazali Yawe nzambe na yo, ezali ngai nde moto na bimisi yo na Egypte, esika ozalaki na bumbu. Kokumisa banzambe mosusu te bobele ngai, kosala ekeko moko te mpo na kokumisa yango, ezala te eloko nini ekokani na bikelamo oyo ezali kuna na likolo awa na nse to na mai oyo ezali na nse ya mabele. Kofukamela banzambe ya ndenge wana te pe kokumisa yango te, pamba te ngai Yawe nzambe na yo nazali nzambe moko ya zuwa. Bato oyo bayinaka ngai napesaka bango etumbu na bana na bango, bakoko na bango pe na bana ya bakoko na bango. Ngai kasi bato oyo balingaka ngai mpe batosaka mibeko na ngai, nasalaka bango bolamu na bana na bango nyonso oyo bayaka nsima. Kotanga nkombo na ngai Yawe nzambe na yo na makambo ya pamba te, mpo ngai Yawe napesaka etumbu na moto nyonso azali kotanga nkombo na ngai na makambo ya pamba. Tosa mokolo ya kopema, komisa yango mokolo ya bosantu. Ndenge ngai Yawe nzambe na yo natindi yo, sala misala na yo nyonso na kati ya mikolo motoba. Kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopema ya ngai Yawe nzambe na yo. Mokolo yango kosala mosala moko te, ezala yo moko, ezala bana na yo ya mibali to ya basi, ezala baumbu na yo, ezala banyama na yo, ezala bapaya oyo bayi kovanda epai na yo. Pamba te bato na yo ya mosala ya mibali na ya basi basengeli kopema lokola yo. Kobosana tete ozalaki na buumbu na Egypte, pe ngai Yawe nzambe na yo nabimisaki yo kuna na nguya na ngai. Yango wana natindi yo otosa
mokolo ya kopema. Tosa tata na mama na yo ndenge ngai Yawe Nzambe na yo natindi yo po ozala na bomoi molai mpe bomengo na mboka oyo napesi yo. Koboma moto te, kosala ekobo te, koyiba te, kokosela moninga makambo te, kolula eloko ya moninga te, ezala mwasi na ye, ezala ndaku to elanga na ye, ezala mosali na ye ya mobali to ya mwasi, ezala ngombe to mpunda na ye, ezala ata nini. Nde tosali enchaînement na mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso. 1. Tosala leta pamba te bokonzi nyonso eutaka na Nzambe. 2. Linga bato banso ata kutu baini na yo esengeli olinga bango kaka. 3. Komela likaya te, komela bangi to diamba te. 4. Komela masanga ya milangwa te. 5. Kobina te, kotala pe mabina te. 6. Kosokola bulumbu te, kolala mpe bulumbu te. 7. Koswana te, kobunda mpe te. 8. Kosala nkisi te, mpe kokende epai ya nganga nkisi te. 9. Futa mpaku ya leta. 10. Kokanga kanda te, mpe kobombela moninga na yo kanda te. 11. Ndima mabe na yo liboso ya baninga. 12. Kolia ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba to ngulu ya mai, kolia yango te. Bamakaku nyonso kolia te, kolia nyoka te. Na nkombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen. Tuleki na turu ya bayembi ndenge toyembelaka. Izo zo kwa dinge
Saluki salanga mfumu Yesu kuntumanga Kena omba komuna saluki salanga Zaya onsono kangetekele Kele kaivo fanga mfumu Yesu wamfidisa Saluki salanga mfumu Yesu kuntumanga Kena onga komuna saluki salanga Nzaya onsono kangetekele Nzaya onsono kangetekele Efumwame Zia mputule ya Kongo mono kavene ya natazo Ya longe ludi kamfuluzi Munzaya yo Tombeke na vanza kya katuka Ya longe ludi kamfuluzi Munzaya yo Tombeke na vanza kya katuka Munzaya onsono kandetekele Efumwame Tia mputule ya Kongo mono kavene ya natazo Ya longe ludi kamfuluzi Munzaya yo Tombeke na vanza kya katuka Ya longe ludi kamfuluzi Munzaya yo Tombeke na vanza kya katuka
Yahweh.
bakusalila. Wangangu bevuvanga zambi kinganiko lungini bevavanga bebakayoko wangangu bevuvanga zambi kinganiko bevavanga bebakayoko songelendo kwango nsono basibaza yabo ngeye kaka uyalenga bakusalila. Songelendo kwango nsono
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu tokomi na tango ya prière d'intersection nde tobengi papa révérend Modudu Ndom Paulo Koveil, président délégué du collège ya RDC aleka kolela biso pe tata Nzambe. Tusa munazola kwangese ye mwana ye tata mwanda velela Nzambi yeto tata Simoni Kimbangu Kyangani, Nzambi ya Yenge, Nzambi ya Zola, Nzambi ya Ludi, Nzambi ya Walakazi, Nzambi kati kwa bantu ekiesi kekaleno kuna Zulu vumumbandu yanya beto tukala kuni menge tukuwana moko muntungula ilusimi diampa kanti mfumo Yesu Kristo wa Nazareti tata de lunga kanga ni salongo ya nivo enitwe vimpi salanga yeyela kai salanga ko katula bimbevo munti zetu nsipatu usadila kadi ntangu ina ntangu ya ntungulwa Yerusalemu diampa inavo Nzambi yetu tubanzila muto tubanzila mumwanda unu lumbukia luyindu tuyindu langa mpasa muna masemeto tukamfumo Yesu Kristo tata Simoni Kimbangu batata mvala mama mwilu mpasi zabau ilukulu lwa beto Nzambi yetu mamontu mina kwangiye papa Simoni Kimbangu Kyangani tata mwanda velela mfumo ndibundu ntino mintino beto katuna diake tinu kyankaka kuikwangika tata mwanda vela kadingeye unawisa elendo musimazi mvita za zonto zinaanza zinsize tinuana beto mpe kuna este ya RDC luvuva munkatu ngeye kakona wisa elendo mukutsa luvuva mukuna RDC kuna este ya RDC papa kadi menga mititiamuka nkina maza Nzambi yetu utufuila nkenda emiela mio minakuna este ya RDC papa imiela miangeye kibeni yemio mikuze yemile mikuze papa ngeye kaka Nzambi yao inavo papa mamontu mina kwangeye banzi la bela mutupitali banzi la bela maboloko banzi mpe wabontu mika mbifulu ya mpasi papa ngeye kaka intani ni mubao papa linavo lumbukia unu tuyekekele mumoko mako mpasi wetu dambu sabontu muna luzolo lwako luvuva makongo matatu Kongo Kinshasa, Kongo Angola, Kongo Brazzaville makongo matatu na munchilu zenge tata Nzambi dinavo Nzambi yeto beto vuvu kwa ngei kakakina utubanzi la bontu muna nsatu zako mbatukulu yentsuksu na program kelumke unu bika watu diatsa watu tambusa bontu muna luzolo lwaku muna zola kwa ngese ye mwana ye tata mwanda velela amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu na baetu ye na sima totangaki na mokanda na Deutéronome chapitre 5 verset 1 à 21 tosalaki enchaînement na 12 préceptes de l'église nde sikawa tokofongola so mokanda ya tata Nzambe nde tokotanga na mokanda na Matthieu, l'évangile selon Matthieu chapitre 26 et verset 36 à 39
Évangile selon Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 39. Nde soki tozwi totangi na nkombo ya Tata, Mwana pe Tata Molimo Santo. Moto ya mokanda Yesu abondeli Nzambe na Getsemane. Bongo Yesu akomi na bayekoli na ye na elanga moko babengaka Getsemane. Alobi na bango, bovandawa ngai nakei kobondela Nzambe kuna. Amemi Pierre pe bana ya Zebede mibale, Jacques na Yohane. Na mbala moko abandi koyoka mawa pe mpasi na motema. Bongo alobi na bango, motema na ngai etondi na mawa lokola na kufa. Botikala awa mpe bokengela na ngai. Apusani mwa moke, afukami elongi na se, pe abandi kobondela Nzambe boye. Tata na ngai, soki olingi, longola kopo oyo ya pasi epai na ngai. Kasi kosala te ndenge ngai nalingi, sala bobele ndenge yo olingi. Na nkombo ya Tata, Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen. Tobondela. Munazola kwa se ye mwane Tata mwanda velela. Tata Simoni Kimangu Kiangani. Sedia nkenda, sedia wala kazi. Lunu lumbukia tatu. Kia le 15 juillet 2026. Mwana kunsolo mpasi ya dikila mameme mako. Bona ikubokele, wiza wamvuata wambaka bonto instrument. Mpasi vo mana mawonto tutengi munankanda moyo. Makala nkuta kwa bana bako. Beto bawonto to watu alunda tasadila. Kama kadima monoko makala mangeye. Ngeye mosi wiza watulongila. Mpasi vo lumbukia nsuka tabaka luvuluzu. Munazola kwa se ye mwana ye Tata mwanda velela. Amen. Na nkombo ya Tata, Mwana pe Tata Molimo Santo, ba tata pe ba mama, touti kotanga mikanda mibale na mokanda ya Tata Nzambe. Totangi na mokanda na Deutéronome, chapitre 5, verset 1 à 21. Et tu enchaînes qui na 12 préceptes de notre chère Église. Et mokanda mibale to ikotanga na Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 36 à 39. Et mokanda de Deutéronome, ototangi ezali 5e livre ya Moïse. Et dernier du Pentateuque, otobengi Torah, qui signifie la seconde loi. To kozongela mibeko na mbala ya mibale. Deutéronome ezali discours, dernier discours o Moïse asalaki avant kufa na ye pe avant bana Israël bakota na terre promise. Ne arapelaki bango mibeko ya Tata Nzambe, ete mibeko oyo ezali kaka pona bakoko na bino te, ezali pona biso banso tozali na tango yo. E mibeko ezali ligne de conduite oyo kosalisa biso po ete tozala bakonzi, po ete tozala bana ya Tata Nzambe, tosala alliance. C'est notre vie yango ekosalisa biso. Yango wana asengaki na bango ete soki tobateli mibeko oyo tokozala na bolingo na Nzambe na biso,
nyonso tata nzambe akoloba tokosala po ete tozobatela mibeko na ye e tokosala na ye alliance. Yango wana bana Israel bazalaki na confiance na tata nzambe na nzela na mibeko. Confiance na monoko na bango babengaki yango bitaon. Donc confiance na nzambe ebongi totosa makambo na nzambe oyo azali koloba soki tosaleli yango tokobika. Yango wana ngai na yo lelo tata Molimo Centre Papa Simon Kimbangu Kiangani azali kote ya biso ete atelemeli mibeko totosa mibeko pamba te phase oto komina yango mokili momba kotala biso ebongi bamona biso na nzela mibeko ya tata nzambe. 12 principes de l'église toko akotosa et totosa nzambe na biso Papa Simon Kimbangu Kiangani topese confiance et pamba te so topese confiance ne biso tokozwa ilonga na maiminene oyo ezali na biso liboso. Yango tokendeki kotanga na mokanda na Matthieu, évangile selon Matthieu et chapitre 26 verset 36 à 39. Et Matthieu azalaki moyuda et azalaki na ye mokongoli mpako ye mwana na Alphe to ala fai na mboka na ye Kapernaum na Galile kuna nde nkolo Yesu akendaki kobenga ye po ete azala moyekoli na ye pe atikaki manso alandaki nkolo Yesu nde ayiki kokoma mokanda oyo ye évangile selon Matthieu na monoko na bango bayuda sana bayuda ete bandima ete nkolo Yesu azali Mesia pe azali mwana nzambe. E siko totangi ezali solo ya nkolo Yesu na bayekoli na ye na jardin ya Getsemane. Etango akomaki esika wana nkolo Yesu alobaki na bayekoli botikala awa ngai napusani liboso nakei kobondela. Nkolo Yesu azwaki Pierre na bana mibale ya Zebede, Jacques na Jean. Etongo bapusani ali botikala awa bokengelo longo na ngai to bondela makasi. Nkolo Yesu tonga fukami esika bande ko bondela amoni ndenge ya kotungisama kokangama na ye ayoki mawa pene ya kokufa pasi nde atiaki elongi na se asengaki na tata nzambe ete soki okolinga okoki kolonga na likambo ya pasi te kasi kosala ndenge elingi ngai te sala volonté na yo. Nde biso banso lelo tomati biso banso na eluselemi ya sika na ntina na elo azali kote ya biso ete tina toyelaka na eluselemi ya sika makambo mibale mabondeli pe kosala misala. Papa de ngenda kuntima pasi oyo ya monaki pasi ya papa de lungana kiangani pasi ya papa kisorokele lelo ezali elonga pona ngai na yo. Papa de ngenda kuntima alobi ete na tiki bino na cercle bolingo mibeko misala. Papa kisorokele alobi ete mikolo ezali koyana okende kobombama na Yerusalemi na kovanda na chaise longue eboya kotalaka ngai kuna na kopesa bino mibeko. Yerusalemi nde kotambusa mokili mobima na nzela na mibeko. Papa dia lungana kolo na biso Yesu Kristo alobi na kei na tikili bino kado bomengo na bino ezali Yerusalemi. Yango wana lelo tata Molimo Centre azali kolala pongi te pona kote ya biso likambo ya Yerusalemi nde ilonga na biso. Yango wana ngai na yo tata mama
pasi ya bamvoala na biso ezali elonga na biso tokoka kotosa tokota na mabondeli tosala réflexion ya maye o tata molimo sanza ko bolingo mibeko misala azali ko rappeler biso yango po ete tokoisama te po ete bakosa biso te e biso na tango méditer tobondela makasi tosala examen de conscience sur la parole du mot santo alingete to changer et bongi na ngai na yo to mikitisa sami na moini satana biso de nzembo zali kote ya biso ngekwa dimbuka lepi kuni kuzuka niku kuketi kwiza munza kulendisa vilako tata mama to batelembo yo moto na elembo kokende gauche droite te zala na kimia ata mopepe makasi mbonge koya yo koningana te okozala na elonga po toza na nzambe toza na Yerusalemi kasi tango ezali komoente mingi to perdre confiance to keibi kenda kenda pakia solwa betizi mbuswa kuwa makesa masa tana ebeti kwiza bontoma meme mase ekinga mevwa masatana tata mama tozali kokosama po ete biso ba etoponami baponami ya tata molimo santo tozwi libula Yerusalemi ya sika metela bazali kokosa biso epai ya bameme ya moini satana bazali koya lokola bameme ya tata nzambe nzokande bazimbisi batindami na satana po baya kobungisa biso nzela ya kitoko tolandi yango na ngai na yo na mate ya mokolo mwa lelo mama na likambo mondimi batindika yo te kokosama te tolanda matambi ya tata molimo santo yango nde elonga na biso na nkombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen totelema tobondela tusamba munazola kwa se mwana tata mwanda velela serio te mwana mzuru bika nkumbwa ko yazituswa bika kimfumu kya kukiza bika luzolo kulavanga vantote kuzuru utuvana dia kutoka mukalumbu utululo kama sumeto ndoka tuloka tanto eto kutufili ko mwana mpuku munu kantutana mukwambi kadiki yako kimfumu yengole nkembo ensu ya mvu munazola kwa se mwana tata mwanda vela amen tusengi nzema Munamvuluzi kamwe na fwiluko nzeyevo wete Munamvuluzi 2 3 Munamvuluzi kamwe na fwiluko nzeyevo wete Ginatambula salwe kikyampasi kiyisalanga nzeyevo ya lolokwa munangeye mfumo ya lolokwa Munamvuluzi kamwe na fwiluko nzeyevo wete ginatambula salwe kikyampasi
isalanga nzeyevo ya lolokwa monangeye mfumo ya lolokwa monangeye mfumo ngenina tanguzazo ifuntukanga nzeyevo ya lolokwa munange nzeyedio na nkombo ya tata mwana pe mosantu eteni epesemeleki biso Limo santu lelo mokolo ya misato. Motoba. Mercredi le 15 juillet 2026, Tolandi Matei Mapesameli biso na papa révérend Kukiele Ntimansiemi Ronsard, yazali pasteur communal ya Makala. Matei ya bongseli biso na mikanami bale atangeli biso anu ya Moïse mokapo ya mitano nzela ya mboki no tukumi bale na moko atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe ya sukisi na mokanda ya Matai mokapo ya tukumi bale na motoba nzela ya tukumi satu na motoba kino tukumi sato na libua. Deutéronome chapitre 5 verset 1 à 21. Lecture des 12 préceptes de notre chère Église et Matthieu chapitre 26 verset 36 à 39. Tokei naba communiqué. Papa David Kumbwa, président communal ya Asaki Njili, basengi na yo obima na lombangu pambate motuka mozaliko zelayo. Luza isukwa bisiki nzungila kia Yerusalemi diampa mata kumi na 18 village. Landa bisal bentungulu ya Yerusalemi, bina yeto, biobito avewa kwa nzambi yeto, biantungulu abisinsu. Sites historiques, c'est des Todanlongo, Tatam Fumanlongo, Simon Kimbankianga ni Mwanda Velela, Ntinu Amintinu, Bokelenkango, Onsono Wakinzungidila, Mkwiza Kunsinsane Angolo, Ikalayeto Mulumbuke Tatu, mercredi le 22 juillet 2026, Moula 14h, Pantatsiani Musinzambieto, Mumunkamba. Tatam Fumambanza, Mfumuyisu ya niveau, Voka Tutungidi Yerusalemiko, Mpasizeto, Kazilindi Manako, Enkulu, Undiafuafua, Kansi Kadiambudianiko. Beto biskinzungila mbote twa dianti miandudi mpasto yangi kantinu eto nsiluluzani zalungana ngeye kwasina diambutuku za yavu kukosi mputana ya kungizulu ya mbote. Rendez-vous le 22 juillet 2026. Le président général signé Mayamonando Funsu, pasteur. Direction ya école biblique, école de formation biblique et zaliko yebisa na batata pe ba maman ba ye kotanga na 179e promotion était session spéciale, était ouverture et promotion ezali le mercredi le 15 juillet 2026 na tata mokonzi wa Boulé mokonzi ya Lingomba papa Simon Kimbankiangani baye banso bakomami pe baye nainu bakomami te bino banso sima ya honneur ya nzambe na biso pe sima ya ntsinsani ya mazut tukutana na bureau ya école pona kozwa ba disposition ya ouverture moko azangate signé papa révérend Mbambundu Diambu, conseiller national.
liyebisi epai ya batata pe bamaman selo elongo moko pe na balongi banso uta na les 4 camps ya Nkamba section Nkamba ba pèlerin ba volontaire ya Dungi Luenda Benga pe Nkendolo était tokolesa mbanza au mokolo mwa dimanche le 19 juillet 2026 ndenantina na yango sengami na selo penlongi moko na kokomisa kombo na ye na botosi nyonso na montant ya 5000 francs congolais pe kwanga moko ya munene botosi eleki mbeka ya kutumba sini diacre dievanga Mamfwana Alphonse. Direction générale ya bana ya banganga nzambe kobanda bana ya bankengi balongi baselo pe bana ya pasteur était mokolo mwa le 29 juillet 2026 tokosambela na lukulu pona kopesa lokumu na site oyo papasimoki mbangu kiangani nzambe molimo mosantu apesi biso bana ya banganga nzambe pona kolona pe kobokola na yango biso bana ya banganga nzambe ya Congo Central Kinshasa Nkamba tokosambela na lukulu na date le 29 juillet 2026 boyoki pe boyeyi malamu na banso signé révérend Bazei Manzungu Séraphin président général ya AEPEKI esengami na ba chef de camp pe ba recouvreur ya balongani ya GTK komonana lobby jeudi le 16 juillet 2026 na Tongo sima antinsani ya mazout pona kobongisa likambo etali lisanga na biso moko azanga te signé le président national la présidente nationale maman bébé Luzolo esengami na ba chef de camp pe ba recouvreur banso ya balongani ya GTK komonana lobby jeudi le 16 juillet 2026 sima ya honneur ya Tongo Pentinsani pona kusolola na ntina ya lisanga na biso ba membre ya comité national banso tokozala elongo na bango moko azanga te boyeyi malamu signé la présidente nationale maman bébé Luzolo. Une répétition. Communiqué pour na bandeko na biso ya bandibu kuna betizai savo tutatamana zaisa ko bandibu benamu 4 camps yema zungidi Yerusalemi votwena ye lumbu biole bia kisalu tuka kia tatu ye kia tanu wunu kia tatu yovo mercredi le 15 juillet 2026 sitwa vutuka diaka kuna dungi kansi nkotolo kuna nima nzo ya bisadi bia adi construct ngizulu ya mbote kwa beto ba onsono untangu mpe ya mbote tunatalonga yekopo dieto signé Maman Nzuzi Mbwende présidente sengami na mwana nyons oyo ayebi ete papa to mama na ye azalaka moyembi na chorale de dirigeants tokutana mokolo mwa mercredi le 22 juillet 2026 na tribune na ngonga ya 15h mokote azanga to yape maboko pamba te tinsani ekozala boyeyi malamu na biso nyons signé Maman Dizaya Judith présidente nationale tozali pe na moi appareil de communication balokotaki lobby na temple oyo ayebike abosanaki appareil na ye aleka na bureau ya ville sainte famille ya nécrologie famille ya papa Mpanzu Miguel papa Fabrice Kinadio pe maman dia Lungana Mado bazali na mawa ya koyebisa na baninga na bango pe lingomba mobimba liwa ya maman Koko na bango na kombo ya maman Diwa Professeur Thérèse alias maman Mikate ya kufaki dimanche le 12 juillet 2026 na Mbanza Ngungu nzoto ezali na morgue ya Nsonankulu programme ezali boye lundi le 20 juillet veillée mortuaire na paroisse ya Loma na Mbanza Ngungu mardi le 21 sortie du corps na morgue ya Nsonankulu pe boye na Nkamba pe bukundami le même jour mardi le 21 juillet 2026
de lelo mokolo mwa misatu mercredi le 15 juillet ekozala bobimisi ya nzoto ya maman révérende Bileko Koutalu Mado, ancienne directrice ya école primaire 6 Kingasani, pe maman Moboti ya maman Lidi Matondo moyembi na la grande chorale des dirigeants protocole pe membre ya scout nzoto ekokundama kaka lelo na cimetière entre ciel et terre na Ntsele kuna na Kinshasa tokei na kopesana mbote faki omilengele tuyambaki ba recommandation ya bandeko na biso recommandation ya papa Kongolo Chimanga Dadi yazali sympathisant maître avocat ayaki elongo na mama molonga na ye pendeko na ye ya mwasi bango bauti na Kinshasa. Recommandation ya papa Aluchi Muchoko Willy yepe sympathisant profession libérale yepe auti na Kinshasa. Recommandation ya maman Mayanu Kateya Jeanne yepe sympathisante auti na Rotterdam, la paroisse ya Rotterdam kuna na Hollande. Kaka kuna na Hollande tuzipe recommandation ya papa Mvukulu Roger yazali sympathisant. Recommandation asuka ya papa Bafwasa Christian Indemba yazali non kimbangista uti na Brazzaville. Sikani nsubuzwa mbote le mat ko pesa bino mbote faki musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina binoko fanda to yambi bimbangi kamwa mingi ya bandimi situ baye na molulu mo le 17 juillet bazali kokota deja mingi to sing bulimbisi o news to ayebike yake na kimbangi atelemat kwa kopesa ye mbote to yambi pe bimbangi ya batamsi na biso kimbangi ya révérend Bompongo Bomolo Jean Clément, yazali conseiller résident des ESK kuna na Ingende na Bikoro na Mbandaka atele matupesa ye mbote kimbangi ya révérend Ndwengoso Diazai Kuswa Simon yazali évangéliste sectionnaire auti na paroisse Lukau kuna na Njili kimbangi ya révérend Tusiama Emmanuel yazali conseiller général ya Fluki auti na département ya Poul kuna na paroisse ya Mandombe na RC kimbangi ya révérend Lufwankenda Aron yepe yazali évangéliste départemental ya Fluki auti na paroisse ya Mpaka ayaki elongo na papa Mabiala Alphonse P. Poiti Jean Joseph kimbangi ya révérend Ntalani Dia Ngienda José ya uti na paroisse ya Ondongo kuna na ville ya Libreville na République Gabonaise pe kimbangi ya révérend Kabwe Kalwaba Frédéric yazali représentant provincial ya Tanganyika. Kimbangi ya révérend Kikomba Muteme James, pasteur sectionnaire auti na paroisse ya Ozone kuna na commune ya Ngaliema. Kimbangi ya suka ya révérend Kinzembo Kamba Yohan yazali secrétaire ya paroisse ya Genève auti na Suisse pe membre ya MSSK ayaki elongo na mama molonga na ye mama Wandai Abe sikabozwami botelema to ko pesa bino mbote faki musique.
bongisa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup Gina Bino Kofanda, tout si bon on a combo ya tata mwana tata molimo santo pour venir papa pasteur ya ville sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo tolandi banso matei bapesi biso na tongo ya lelo mercredi 15 juillet 2026 maye toyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo mabondeli ya bangonga soirée spirituelle pe babeko tolemba te anza lobi na rencontre biso nyonso tolandaki maye matali mabondeli tina pe importance ya retraite panza sanza oyo tozali na yango nde tozalaka na milulu ya le 17 juillet oyo ya retraite spirituelle pe ya bana koreki yango batalisaki biso ke meme na periode na biso oyo tozali na yango tozali na retraite mabondeli ya batango ya bangonga to respecte yango mabondeli ya tongo ya pokwa soirée spirituelle babeko soki totosi yango mungu na satana akozala musika na biso kasi soki tolembisi ye pe apusani pene na biso tina wana mwana papa Simon Kimbangu zala mayele esika na message ya papa Mfumalongo papa diangenda kuntima ayebisaki surtout biso batambusi tango balobi motambusi elingi koloba kaka tata pasteur te mama to tata c'est le responsable te mais ezala biso batuzali kotambusa ba groupe ba mouvement biso nyonso tozali batambusi tolongola bakazaka oyo ya mabe tolati banza tolandaki maye bazali kobundisa tata molimo santo ba mauvais héritage oyo tokangami na yango yo ozali kokanisa ke grumete bake linette bike oyo yo ozwaki singa yango ezosala po ete yo ozala kasi yebaka yango pe ekoniokola yo tina wana ya bengi biso boya epai na ngai bino nyonso oyo bozali na mikumba boya kokitisa ngai na kopesa bino oya ngai ezangi kilo ozala na yo pepele pamba te mokolo moko ezali kozela biso tina wana tozala kaka makasi na mabondeli nzambe akosaka te misala kati na Yerusalemi
potongi nkamba petolona tobokola sala ya nzanza longa tomipesa kolala kolamuka tosoko pusanaka na octobre lelo ezali mercredi mokolo tosalaka misala ya lingomba tozali kobongisa pona koyamba bandeko oyo bakoya na bafeti ya ndenge na ndenge tina wana lelo mercredi tokota na misala bagroupe oyo tokokende kopetola cimetière ya mama Mwelu ndenge tuzwaki programme ezali bandeko ya faki chorale des dirigeants bascout pe basurveillant ba oyo tokosalela awa na kati ya mbanza koreki jeteki fliki gaki jejeki pe fareki biso bambuta banganga nzambe service hygiène pe chorale ya Yerusalemi biso nde bato topesameli bopeto ya mbanza kokombola mbanza pe kobongisa temple na banza bato na bato tolandi bisika oyo tokosalela e biso pe bambuta tobosana te tozali kozela liloba ya tata molimo santo oyo tokokende na yango tina wana bisika tokokende kosalela misala tozala toujours ya kobongama soki mbela eye biso nyonso tosangani po ete tolanda likambo oyo ya mutuya tokokende na yango bamama pe tobosana te lelo ezali mercredi nyonso na 14h bamama toyanganaka dena tina wana mama nyonso pongama ndenge tomesana yango milulu ya koreki ce vendredi na tina wana esengami na bambuta nyonso ba chef de mouvement bambuta ba association commission d'organisation ya fête lobby jeudi à partir de 15h30 na botambu sami ya papa directeur du cabinet tokozala na réunion préparatoire pour la fête na biso tobosana yango te lokola tozali kolobela makambo etali fête pe kobongisa bisika oyo tokoyambela baninga awa basengi na biso nyonso ezala biso bato tovandaka na nkamba ezala bandeko oyo bazali koya to respecte bisika oyo baponela biso tina ya kosokola nzoto le long ya ba etan oya loso kobanda na pont ya mai ya tunungu tokoki kosokola kuna te bisika oyo babongisela biso pona kosokola nzoto basi babongisi malamu panza biso nyonso tozali kolanda pe tokotosa tobatela pe tosalela mibeko ya Yerusalemi sengeli totosa yango ndenge yango ezali pe basali lisusu remarque na biso oyo tomoni ke mai ya tunungu yango nde mai esengeli tosalela pêche ya bien mingi tokomi kopepa mai ya tunungu mingi tokomi kosalela pêche meme ya bafile na mai ya tunungu toyebaka yango ke mai wana yango ezokosunga biso pona kosokola me okoya komona baninga tangu bakokende po ete basokola nzoto mai nyonso ebebi na tina ya biso bato oyo tozali kopepa mai yango
koluka bambisi to kosalela pêche sécurité bosunga biso yo soko ke kokangama na yo ke obimi grand pêcheur na mai ya tunungu lingomba akosunga yo nabanza banga makambo po ete makambo pe mabanga yo twena ye communiqué ya mfunu ye ya nzaki lubokolo munkumbu ase mwana ye tata mwanda velela tata Simoni Kimbangu Kiangani mfumwa nlongo mfumwa dibundu dia kimbangiste bokele bamfumu za mavata yembanda zeno mbuta za mbongi kanizizole muna konso vata batata mfumu za palata ba chef de groupement ye balongi ye batata pasteur sectionnaire badibundu dia kimbangiste muna mavata mena mu section ya Nkamba groupement ya Nzundu groupement Kinzinga groupement Kinkuzu ye mavata Ema Yanda Tsala Tsaka Litunga Mene Kimbenza Kitomesa Ngungwa Kimbanda Yeku Vakimosi ye mavata mena muzunga kyakiana mwemvo ye malanda beno baonso lutombuka kukunkamba mulumbu kyakia tatu mercredi le 22 juillet 2026 ndinga yena yani kazolele kulusonga mudiodio dilombolo kwa beto baonso twasonga luzolo lwa mbote mumbokolo yoyo yezitisa yompe tuzaya diovo mbila kulumbu ovoka ya diako ya mambo ngizulu ya mbote tululombele mulutumu lwa tata mfumwa longo mfumwa dibundu yeluvelwa ndi nkanda walubokolo utulu lukoko kwa tata révérend Sukami Mambona Léon, pasteur de la ville sainte. Tusidi vuvuvo, beto baonso no bobotu bokoloso, kia tatu keti kuiza, kinakala, kia makumole yezole, mungonda iya nsambwadia, tutombu keno, bonso butu bokololo, kwa tata mfumwa longo, tata nzambi, Nsemia Zulu yentoto tu mama kuluti dinkailu ndenge tolobela kiyango lobi jeudi à partir ya 11h tokozala na réunion ya comité élargi ya ville sainte pa chef de camp na ba collaborateur na bino ba pasteur sectionnaire nyonso pe territoire ya Luozi bambuta ya ba mouvement association pe service ya ville sainte lobi biso nyonso tokokutana kuna na mise à partir ya 11h pe bikateli oyo tozali na yango soki nanu topesi te lobi toya nango biso nyonso toyebi ndenge bakatelaki biso tutie elika ete biso nyonso tolandi pe tokotosa mbela awa tolandi ete bandeko na biso ba oyo bakombo na bango ebengamaki oyo bakomi ba pasteur bandeko ya Kwilu Ngongo
bazali na biso sur place baye po ete bazwa mbote tango tokobima libanda kuna na tribune sima ya Ntsinsene Mazut nde bokozwa mbote epai ya papa. Tozali na lettre de remerciement tonkanda wa mvutululu ya Matondo Munankumbwa se mwana ye tata Mwanda Velela, famille ya tata pasteur Wumba Mbundu Diambo Alphonse, directeur ya école biblique tuvutu di Matondo kwa tata Mwanda Velela papa Simon Kimbangu Kiangani, ye famille sainte ye kwa Dibundu Mulusadusu tutambudi mulufwa lwa mwaneto mambo maluti libombote bika tata Nzambi mfumu Yisu ye tata Mwanda Velela bazitu swa muzola kwa mpila yoyo zozo insangu zikele yeto munkumbwa seye mwana ye tata Mwanda Velela mono weno endu pasteur Wumba Mbundu Diambo Alphonse, directeur de l'école biblique, conseiller national. Lobi jeudi yango pe nzoto ya ndeko na biso pe mwana na biso papa Gode Bansosila ekobima na morgue ya Ngombe Matadi pe kokundama ye azalaki flûtiste motard pe movandi na kankipako tcheliki ete tango nyonso ndenge tolobelaka yango moninga ya malamu na tango ya pasi. Sika tosengi na ba ndeko ya faki tobongama po ete tosilisa kopesa na bambote. Muzola kwa seye mwana ye tata Mwanda Velela tuena kintwadi yesede to tata mfumu Mbanza tata Nluengisi tata Nsongya Nzila sinjidili to sisulo mu Yerusalemi tuka muna 1921 mukala nkengidi a Yerusalemi ntungisi yemviengisi a Yerusalemi yandi mpe watambula mbebe ya kuzisonga ngazi zikiatata mfumu Nlongo mfumu Dibundu tangu za zobuke na wabindama mukuma kia kisalo tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana takufana kiambote faki. Pika tukubike no moko twavana sedieto kiambote munkumbwa se ye mwana ye tata Mwanda Velela munkumbwa se ye mwana ye tata Mwanda Velela
Mendele kutofwana. Tulombele nkunga yesambuke le 6 avril kwa faki yesedeto sikatufoku de la sambu. Mpuluza mpila pasi zetu zungilili ameno mozengo kyame yenzilange unzambi tombanga inzambi ameno mpuluza mpila pasi zetu zungilili Yehova ameno mozengo kyame yenzilange unzambi tombanga inzambi ame sefukamene pasizame ngeyeze yezo undoloke mumambi mamo yefumu yasikila munzwa kuyavelela undoloke mumambi mamo yefumu yasikila munzwa kuyavelela inzambi ame semfukamene pasizame ngeyeze yezo ondoloke mumambi mamo yefumu yasikila munzwa kuyavelela ondoloke mumambi mamo yefumu yasikila munzwa kuyavelela. Tusamba munkumbwa se ye mwana ye mwanda velela lumbuki yake ale 6 avril bonzo widi mukieto dilu munkunga tata nzambi mutomisa beto bantu nsatu za kumufila kutwena mwana kusu mpasi voma na wawa na menda betila mfumu wetu Yesu Kristo ngeyibu wazola vuruza muntu watambudila lufa lwa ntsoni ye wakoma vana ntsiku mosi ye mivi ndu mosi muba utuma kusevila kansi ngeyi kwa vutwali mosiko kadi wazola vanga kakamala wizana yeselyaku kadi muntu kafwe chivutu kadi akakala mona ntimeno moma onso mabangama mukuma kapito bantu bambi tutumijuza yavo ngeye zolele vutula beto bantu twakala yakuva kimosi koko kalanga kumosi ye bandongo mumvutu kwa kuzulu wasonga makala yako balongo kibako wabasonga luzo munza ya mvimba bakito bapakano semi kuikizi kulmuka ye sikakala yeno kansi kalukunza yako mpova zero mumonkanda moyo tumuinangazo mulumbuki yake ale 6 avril tata nzambi mfumu Yesu yenge tata mwanda velela tuze yidio votu na bavila vana mesomeno kadi tuvanga ngamba lulembo lozolanga tufuisanga bisali byeno ntsoni yetuvwezanga malakanikina tufukamene vana malumeno pasipoto mona nlemvo eno tutyolene mbizeto kadi nzaya mvimba niku pasipoto teza za yake ti ngeye unani utuvisisa kadi beto zaiwa kimwana kaka mukuma kya mbizeto bivukubiku tusakidi lufwa bimbevo mvita nsatu ye mampira mpira lyako beto katwena yetininu kya nkakako ngeye kakayiswa munuketo lutotani na kali tukondo luwanga kandiona lakalaki mpovela kieto valwena lutusundisa mumvita zile tovanza sima diluketo mfumu kutadi masumu metoko katuzepo nge mfumu Yesu liwafuila vana chimpa sepo beto tuwapika vana banzani tulomele luvuva munza ya bimba mu Afrika
Amerika ye Oceani ngeye buwavo vavo kavasala tadi vanantandwa tadi yani kodi kansi timwini vondamuza kakamunza zaka munalovuva yambula kubasodila kimpovela mukubadyatisa kadi timwini vo menga mabandu mayidikidikala zinga vana meso maku mukumeka kisodila ntwadisi diododeda mpasi benida kyadi mpe kadi bubutala bafweti kutunwanisa beto ye beto tunavonda zani tululombele lwatukatudila monso pasivo lubuva mulwiza munza ya mvimba anda yezindinga mawizana yimumutizi yekola kwa beno banlongo munkumbwa se ye mwana avelela onzambizi yankano muna wa ndionodira ngaikekoka onzambizo diasu kami kuisa ke kuisa vanza kwandiana wena yompasi muna wa ukaririra okuyandalanga kama oyandalanga musivana bena omvala Yesu yatololwa kansi wavumbula kayo kanavuwa tubekangwa katsinzambike kangwako kadinzambi wasero kwaye toa Ensambuza ngemfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wasi yontwadi wangitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaitotuka wayo Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs d'un Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na
esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli kosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka bino soki bolobi likambo mokili bayokia bino nde bokotya kimia baloba nyonso pana bino biso soki tokolukango tokolukelanga na bakoka banani na bitulu ko bipai yoki kokokende kokosela musana mukolo ya lelo nde tokopesana te lobi na pokwa toyokaki bango mateya koute pa tata kose direct lolenge nini bateyaki biso solo tozali bongo kozwa teori mokolo na mokolo malamu tosala mise totia pratique mokolo tata kose direct ngai ye wana na bapala boso azali bongo koleka mpona ntina kozwa efandelo ya ye epai wapi akozwa lokumu na bandeko na biso basingili balingomba reverende Elena Beliki shua wana toboni bazali na nzambe na bango nyonso touti na kati ya tempele kozwa bilei ya molimo oyo kobatela biso journda nde tobimi libanda koye message ya papa conseil direct ya papa mokonzi ya bule oyo akoloba na biso na ntongo ya sika koloba na biso yango nde tokosalela baorientation mingi oyo akopesa biso totambola ndenge oyo ye azali kotinda biso yango ezali mokolo oyo tokanisi pasi ya papa Simeki Mbangu pasi ya mama Mwinyi tolanda bongo honneur na bandeko na biso ya MSSK risme kaka ya kofa Kimbangiso tolanda Kandama Gi Mukunda Kunaki Pongi Anzutusu Kotata Langis Batata ibamama kiambote kekwe awe tukonene betompe tulitizi onkombo ya tata ya mwana pitata mulungu sa tolandi mate na biso na kati na ndako nzambe ndenge wa
ya bomoi bapesi biso yango nde kobatela biso moi mobimba so lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda mpe kosalela lelo ezali mercredi ezali mokolo oyo tokokanisaka mpasi ya nkolo yesu tata molimo centre papa Simon Kimbangu mama mwini mpe bavwala misato tolandi mate ndenge bauti koteya biso oyo biso bato na elembo oyo etesami na tata nzambe nkolo yesu tata molimo mpe bavwala misato bateyi biso mingi mama mwini teyi wana tosimba ile na ntango ya mpasi oyo ezali komu na ntango ya mpasi ntango wana po ete amilakisaki te alingi kosunga biso kosunga wana nzoka nde akoka kobungisa biso emonanaka te emonanaka te bana batieli biso mibeko yango bayembeli biso nzembo oyo baki aza koyemba ngenkwa dingu kala yepi na kati na lingomba bakoti po ete bakoka kobungisa biso oyo babengami bazimbisi bazali to bazali te ebele eke yo mwana tata Simon Kimbangu elembo na yo batela na yo malamu na kati na bolingo mibeko mpe misala yango nalobi ete tozala bana botosi kotosa mayeba tata batiki programme oyo bapesi biso ntina na misala tokota na misala pamba te makambo mibale yango toyelaka na nkamba mabondeli mpe misala totosa tobatela bilembo na biso na bolingo mibeko mpe misala tongo nyonso tokotala mazutu 15 ozwaka po ete soki esili tokota sengeli tosilisi botongo kombo tata mwana mpe tata molimo santo amen. Mukunda Kundati Kulula wana toutukola na message ya papa Ngenzila papa kosi ya papa mokonzi ya bule conseil direct yende moto apesi biso bana ya botosi tokangama kaka na kati ya mitoko moi mwana ya tata nzambe ayokaka mongongo ya tata nzambe mwana ya nzambe mongongo ya tata na ye moto mayele na ye oyo azali na matoi mpenza ya solosolo oyo motema mpe akobomba malobaki oyo ezali okaba pomolongo promotion spirituel Genève message ya kitoko kozali kozala kokoti bongo na eleki le présence
Papa protocole. Présence de maman. Maman d'abord. Maman d'abord. Maman d'abord. Maman.
Eza makamwana. Batata mwezi yoko. Batata. Quantité de mercredi à Banani, on va de la ville, je veux que nous sommes là, que nous avons 15 minutes. On ne peut pas nous sommes là. Il oh yeah! La maman, 100 $, 50 $, 20 $, 10 $, 1000 francs, 5000 francs, 10 000 francs, 100 000 francs. Nani à côté de Maliboso. Tous les 15 minutes. Attaquez. Monde de molo. Tous vivent la qualité. Batata 10 000 francs, qualité. Maman 1000 francs, qualité mes alliés. Qualité. Maman les cabots. Tu as la qualité. Maman 20 000 francs. Et tu as lui dit ce que vous pour qualité. Aïe. Maman 10 000 francs. Et tu as lui dit ce que. Maman 5 000 francs. Maman 10 000 francs. Et tu as lui dit ce que. Kuna namoni tata moko ale mudarosa
Yewego, Moutakoukele, ah, l'attaquez vraiment. 10 000. Batata 10 000 francs. Ouais. Namoni tata moko ah. Alati mini robe. 5 000 batata. Boutaro ça. 10 000 francs batata. 50 $, 100 $. Nazo comprendre te bambuta bakomi koningana. Po boya komona nga ube bozo kende wapi. Bozo kende wapi. Bamama 2 000 francs. Na yebi te bambuta kuna bazo ningana. Bazo kende wapi. Aïe. Yama batata. Batata 10 000 francs. Batata 10 000 francs. Ba maman 5 000 francs. Ba maman 10 $. T'as d'accord? Batata 5 000 francs. 1500. Batata 1500. Ça c'est 900. Ba maman 10 000 francs. 10 000 francs batata. Batata 10 000 francs. Bon. Les 2 personnes. Ah, il y a batata. Batata 500 francs. Batata 1000 francs. Batata 20 000 francs. Ils accompagnateur Zonga. Zonga nani. La maman 2 000 francs. Ok. La maman 30 000 francs. La maman 10 000 francs. Donc on a donc batata 5 000 francs. Accompagnateur à Tomoki. Atiga yobo. Accompagnateur. Ah, batia kuna. Yokende nalo. Tokende nalo. Accompagnateur. Batata 5 000. Ah! Batata 20 $. Batata 20 $. Le maman kole ya bana récupérer mwana comprendre que yebite que tango apese pa ya nzambe zela tango kokoma na 35 ans nzambe akozongisa leo kobanga te bamama 10 000 francs bamama 2 000 francs bamama 2 000 francs Bamama 10 000 francs. Tozala musala ya jardin bamama. Moko boye osalaka mwana papa etoka. Mama jardin toyana bureau kuna pona koza programme nde tokende na jardin. Bamama. Toyona tobokola. Ponde bungi. Biso bamama 10 000 francs c'est fait. Batata tata moko ya kabo te. Oya batata yango. Batata. Ya batata 10 000 francs c'est fait. Ukabuli katikati. Bamama 2 000 francs. Vous avez casse dans la katikati. Bamama 1 000 francs. Bon, bamama 3 000 francs. Bamama 2 500. Bamama 1 000 francs. Ok. Bongo, oyebisa ki était. Oyebisa ki était. Oyebisa ki était. Alors baki nini? Alors bini. Bamama ye. 100 $. Bamama 10 000 francs. Et dans l'université utilisation. Comprendre très. 100 $. Et Zalaki a dit chemin. Ah. Maman Yaga. Maman 500 francs. Batata 2 000 francs. Après si bon wana to ba moni mambuta bakiri na mukonga mambuta pesa mbongo wana. Ah. Maman 2 000 francs. Bon pour ça le bimbe 50 $, 100 $. Ce que est maman oye kotumbo na tata molimo santo. Obosali ke bazalaka misato. Ah, combien? 1000 francs. Banane. Ya ba mama. Mutu amemi mbongo alati kitambala. Otuna ye lisusu bamama batata 1000 francs. Batata 1000 francs. Kabila tende. Kabila ilona.
Il y a quelques démotés. Toujours démotés. Ma maman, 5 000, papa Votatuma. Voilà ma tête. 25 000 francs. Ah! Maman, je m'en fais ça. C'était 20 000 francs. Maman, 1 000 francs. Pour que de morceaux, malem. Kabila nous dit, patata, oye! Maman, 10 000 francs. Est-ce qu'il y a solo patata 100 $ aux autres? Na banane. Na batata. Patata, oye! Baki venu. Mais 100 $, moko, comment on a fait? Peut-être grimacer, babo. Téléphone les alliés. Tous autres la montre. Oh, le père, pour lui, c'est du trousseau de clés maniées. Depuis avant-hier, le canabiro ville sainte. Montre les alliés. Quand elle était les alliés. D'ailleurs, le bimbe est là. La montre. Quand elle était. D'ailleurs, le bimbe est là. Et nous sommes ici. Ayakoso. D'ailleurs, le bimbe est là. Ba maman, ba seigneur na biso ba maman, tozapela musala ya jardin. Biso ba etoke na jardin na bindele kela. Ko ma ko na bureau na biso ya ski. Ba on va dire place ni jardin za pour la société sika jardin za. Ba na bindele kela. Bande ko ba uti kulingongo. O ba yeko zondote 2000 akisa. Bandeko bauti kulungongo bayeko zondote 2000 akisa bene bimbelekela awanga ni biso mama mafondela abwe ozona pusi ose pusi batata balete tolobi malamu groupe bauti na kulungongo baekosombote na moni bango wana félicitations kulungongo. Ah bon, mama kipa vita munende mama kipa vita mekimbe asalini ayete amunende encore mamie à commissaire. C'est-à-dire le mec va dans la ville. Vigne avec la Syrie. Bango, papa, bango. Combien? Bango. C'est ça qui m'y ça. Peut-être pas. Mais tu me donnes le pas. Bon, on voit que le là, n'a pas été moi, le peut-être mon téléphone. Dis-moi le téléphone, maman 46 000, batata 64 000. Maman 46 000, batata 64 000. Batata éliminée. Papa honorable, ça veut dire que presque ma chiffre, 4 na 6.
46 pour la maman, 6 na 4 pour la tata, 64 000. Mais nous avons pas besoin de gagner. Éliminé. C'est que qui dit le sinon, éliminé. Comptabilité. Encore comptabilité, on est dans le monde comme Syria. Toza na telefone awa, montre ezali awa, batie pe ezali awa, oyo nyonso abimisi comptabilité. Maman présidente nationale a sengi na biso ya mama toza pe na musala ya jardin biso ba tokende jardin tokende kuna na bureau na biso ya ski bazali kozela biso kuna mpona kokende jardin pondu ebungi tosala jardin mpona kozwa ndimba. Bana misatu lelo mokolo ya mercredi bana misatu toza pe na musala kuna na Kandiabola, bana ya Manyanga, bana ya Lukaya, bana ya Kasai, Maluka Asigle kuna na Kandiabola toza na musala ezali kuna na site ya Kandiabola bana misatu. Honorable likambo ya kokama baye kopesa babimbelekelao moto na moto ye moko librement sans que bakanga ye apesi chiffre na ye mais sikoyo bamama bakomi koloba ono alibitre corrompi corrompi bino moko baye koyebisa ngai yawa ke 46 000 yango nga mpe nalobi batata balie 64 000 bon nakomi corrompe ndenge bamama ye mama watata bapesi bino pase ya moke kaka bamama babali batata tobekela bamama baboko apate tosi Tetosi aussi. Faki tadidango na kwa mama. Message na bango. Ba volontaire très écouté. Tokende ko bimisa mabanga na kanki pako. Ba volontaire le grand équateur. Mabanga eza ebele kuna na kanki pako. Tokende ko bimisa yango. Ba volontaire grand équateur Faki tadi ngolo batata ba invité ijiki ba jeune pe kuna na Nzazalonga toza musala kuna ijiki ale tadi na Nzazalonga tadi ngolo
bana misatu bandala Nanyanga bana Lukaya bana Grand Kasai na Luka Sigle ezala musala kuna na Kandiabola bana misatu kuna na sita Kandiabola bana misatu Oh, Daddy Dangolo, Daddy Dangolo, oh, Daddy. Daddy Dangolo, Botala Daddy, Daddy Dangolo, Daddy Dangolo, oh Daddy, Daddy Dangolo, Daddy Dangolo, Olibanga, Libanga Makasi, Libanga Makasi, Olibanga. Bibanga Makasi bana misatu les hommes prédits Daddy Dangolo, oh Daddy Dangolo, Daddy Dangolo, Botala Daddy, en volonté, ma volonté de côté, côté de combattre, c'est ma volonté, pour le temps qui passe, ma volonté de côté. Botala Daddy, Olibanga, Libanga Makasi, Libanga Makasi, Olibanga, ma protocole, payez la maison, ma protocole, Oyambi Koni, Libanga Makasi, Osana Mone Zayawa, Téléphone Zayawa, Atindi $40, Kabakele Ozali Awa, Bama Mama, Jardin Jardin, Mama, Daddy Dangolo, oh Daddy Dangolo, oh Daddy Dangolo, Daddy Dangolo, oh Libanga, Libanga Makasi, Libanga Makasi, oh Libanga, Libanga Makasi, Libanga Makasi, oh Libanga. Oh Daddy, oh Daddy, oh Daddy, Olibanga,
Olibanga. Oh, Daddy. Olibanga. Olibanga makasi. Oh, Daddy. Kuna na karieri ya sauti poku kuna Kongo yenene esidisi okongo ya Amen. Tusala munazola kwa ngise yekwa mwana ngitata mwanda wa velela fumo tufukamane vutula fundo za matondo yematondo kwa bino batatu bandongo muna mana malukwama kutubangila muna ntangu za onto matuvutulila matondo bena lukutubanjili tulundidi muna fuko wa vimba muna zola nkenda zenu kwa bete wenifima vimpi tulweke ya vinga kyake tutamu dilongo ditogile muna nkangu kitanzamba wako dinetu nkuta muna mweni wa vimba salukeni peke ntungulu kimonekene tango yufeni mpasa wakaito ntuati nzela uyemuselemi mpizuma mbanga yeluselemi kwa nkama kota vaikalu huva mtulombele tudia chilangu babwingi buna bisengo bikondo lomes bele lusimba byo kwa bantu bakona betuati singi bantu kakabenena tubavana ngantona yezai fumo katolendi bulusonga nzako mahonto no mina kuchentango mataluta bene luzei edika katutalobo ngantango za honto kenda zene tutalobo mpasi bulu buvamo uja kuchentango kadi votu tadidi menga mabantu matabunguka mdambrianki na mdamaketo tala kuna este ya RDC pasi ya mfumo ngeye kaka intani mlambana mahonto tanga mpasi za totuka na mapelezo na hospitali bifliga onti bya mpasi mfumunge ekaka intani lubu kya onti tuwe na makomenda kututani na mundazola kwa ngese mwanta tamanda wa venela. Amen. Tuende mkambote direct à Papa Mokonzi Aboulé, devant la résidence officielle.